bomoi na ngai soki yo te Yesu nesi nakoma nani nde lisolo na ngai ebetama susu te oza soutien existence na ngai Yesu soki nazobika eza mpo na yo. Soki yo te nabi na ngai mayowa yo naza nani. Soki yo te Yesu nabi na ngai mayowa yo sina beba kalao. Ozali nani oyo natikalaki na ye koyeba o nyonso yabi na ngai ebongwana. Nani oyo natikalaki na ngai koyoka o nyonso nabi na ngai ekoma ya sika. Mpona vi na ngai nakutana na bato ya modele na bango nyonso kote yokela ngai mawa. Kanda nyonso ya banguna na ngai ekokana te na bolingo na yo nanga. Bokutani na ngai na yo Yesu eza ngai nde nakania mingi yo. Oyoka somo ya mikoma na ngai te Yesu kodisa loboko na potopoto ya vi na ngai. Yesu ayokaka somo likambo te ata na moto alandaka baoya ye. Isengasenga na ngai eba na yo esilisa te bolingo na yo mpo na ngai. Same ya bokutani na ngao Yesu Same ya bokutani na ngao Baba Same ya bokutani na ngao Yeshua La prière, rien que la prière. Prophète Patrick Namwana, prophétesse Renate, Pasteur Flori Mankunda, merci. La prière. Zame ya bokutani na ngao Papa Zame ya bokutani na ngao asalali solobosos na ngai. Zame ya bokutani na ngao Papa namona yo te. Mon pasteur Bailon Mwamba, que Dieu vous bénisse. Apekisa ngai kolula kasi ngai nalula presence na yo. Osala ngai nalata bonzambe lokola pomo ya boli ya mama. De la ville, le général d'Almeida, que Dieu vous bénisse papa, je suis reconnaissant, merci. Na bokutani na ngai na yo Yesu eza ngai nde na benefisa nini oyoka somo ya mikuma na ngai te Yesu kokisa loboko na potopoto ya vi na ngai. Yesu ayokaka somo likambo te ata na moto alandaka baoya ye.
somo ya basi te o ata na ngai alandaka baoyeye isengasenga na ngai ebala yo esilisa te bolingo na yo monanga eloko nalinga liboso na yo nzambe na boko Honorable Arsène Kianga, Dr Hubert Samba, kolo amonelanga bino papa. Soki yo te na bina ngai, soki yo te Yesu na bina ngai, ena nyonso ya banguna na ngai ekokana te na bolingo na yo, koina nyonso ya baini na ngai ekokana te na bolingo na yo mpona ngai onzambe na yo aba omeka eloko nalinga poso na yo nzambe malamu presence na yo na vi na ngai eleki nyonso Losambo sekele nde poumon ya Mokristo. Respiration ya mwana nzambe, c'est la prière. kasi asalaki na momesano avant tongo etana asalaki omata na ngomba kobondela na sekele kobondela na nkukue tango akokita na journée tala bikamwa bengolu ezotambola na ye tala losango sekele sambelanga ya minuit 3h du matin tango elonga na ngai kanga journée na nga kanga butu na ngai losambo ya mini na presence na yo liboso na yo
okobala te, bakangi na butu balobi okobonga te, ebalobi na butu balobi okobota te. Nzambe na ngai, Nzambe na ngai ya butu e papa, elonga na ngai ata baloki bongo soki bakangi ata soki bakundi ye soki mpe bakitisi soki bakangi ye Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toutes les armes forgées contre moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Toutes les armes forgées contre moi.